il y a des démons moko oya kangi asa olangi eza démon ya kobala mobali oyo nana divorcé te rythme ça maki obala soki Onyx Chipuki un escroc voyou dans la TV, la personne qui connaît même pas Dieu, il n'est pas un chrétien. Comment toi tu es un chrétien, tu peux aller à Kokikobala mutu oyo aza chrétien te rythme mais on peut faire concert à l'école bat na télévision à répondre sur la musique pour mes athées. Obi répond en son langue, obi répond à répondre à biso. Abi pour moi le mariage ce n'est pas une compétition, c'est un mérite. Mais mérité te. A mérité te. Et là a tué biso. Donc micro ka so mais aussi ma papa na ba star. Tweet. De connaît Enis lokola balaki yango yeba ngasa lokola yeba bala mesko yesko ya bali ya ninga mabepo Enis faut bala parce que Enis auto okuta na coup ndabetere coup d'état makasi ezaki Mike Kalambai boyaki Enis parce que Enis azali na obésité azali munene makasi non pas jusque là Moussali s'il vous plaît. Et puis na yeba ke bikolo eza kiduma makasi soyo so kangolité eza yeba tetela eza ba mongo ba tetela et puis eza na ba yombi na comprendre asa alongi nyoso mais molimo impudicité alongi ngote Kevin aza lokola Kevin ngi no talanga pena bien oza vrai gigolo et tout ça la TV papa ke na lo ba pena talanga bien. Deuxième chose oza agent satana na o mona ke yo oza renard le lukaba chrétien le baba kobola fromage au zozo bango mais place au koti au glisser au sambo mo ba démon tata mona bango ba bingana kaona ba démona ba kolanda yo apa ba démona yeba ke ba mort esprit de mort ezaka mabe yeba kilika mo sala mona mama olangi na tata olangi yeba na combat spirituel tala place ko koya combat spirituel tata olangi mama olangi baza invité mwana na azali aza orphelin lobi ke nzamba défendre banani ba orphelin. Je crois la personne au bato ça ané libala en tout cas azaleki azala mukolo où est le problème bon mais azali ke afingi sinde o ezali ba maman et quoi mwana muke moni bolumbu ya mukolo c'est une grande malédiction donc makalunga ndimi na bolumbu na ki mukolo nyoso ka petit garçon wana amona bolumbu ya moni ya vizela ya moni ba artiste belé ba comédien ba jeune ba banga là je te permets pas au babongo aza mobali ya mutu s'il vous plaît dans la TV s'il vous plaît tout monde mutabali bon merci est-ce que makalunga abali aza vierge to aza na bana mikolo et puis bana wana tata ba onani poni tata na balaka été comment bien je tu vois te na tout ne peut que non makalunga bali na lobi makalunga ba ke mo seka kuna Kevin azaki toko te moi je l'ai trouvé azaki toko moi ce qui m'a changé pe azaki toko ta mukete azaki toko te ya te dans ma limisanga taille mabe forme mabe nyonso mabe et puis na molimo za na ngoya ki toki ya famille na bango nyonso sangani donc ça non ma papa a ko toucher la sacerdoce na biso ça donc ma papa c'est notre fille, c'est une grande prédicatrice à niveau sanganate ya sanganate et puis elle chante très bien cette fille là quand tu dis non le déjà qu'on taquiner n'a pas point faible point fort n'a pas point fort et belle cette dame là mais cette Kevin là il voulait qu'on détruise où ils allaient les dons que l'Éternel nous a donné quand l'église à Congo n'a comme Arsolang mais là comme on a dit ça Kevin ouais mais on va nous Kevin non on va nous voir Kevin ce qui a causé pour nous ça va vantir na vie ya Arsolang asa orpheline Arsolang asa mais un combat spirituel il faut que c'est le spirituel qui domine les physiques il faut y bango déjà Arsolang c'est une prédicatrice bilobi que l'Éternel a défendu la cause ya basal naï yo ka place ko kuya tellement c'est ko kuya tellement ya ko kuya. Troisième chose nzamba lobina ko beta munoso ko sima mosal nanga Psaume 55 verset 15 attends nango chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Boté, Mandeko Balandi, émission yo Police de Star, une émission d'analyse et critique. Merci beaucoup à tout le monde de la confiance au PC, site chez Bisso Télévision. Merci beaucoup à Bob Boukassa. Merci beaucoup à tous nos sponsors, Maman Daniela Ekombolo, Maman Liliane, Papa Gaston. Yo Polingo comme sponsor, il y a chaîne Oyo chez Bisso Télévision. Voilà l'occasion, il y a aucun sponsor na bino. Il y a Bisso, on est pour les qui saba spot na yo ou les qui saba activité na chez Bisso Télévision, to yamba yo na maboko ya kofungwama. Voilà, bandeko balandi lelo yo to yamba bino un prophète Eric. To kobeta masolo to kobeta masolo Italie mwana ya maman Olangi, Axe Olangi. To kobeta masolo ya libala ya maman Kalunga ndenge bato bakolo baki abali mwana muke. Tokobeta masolo ya ndeko na biso DiCaprio ndenge pe bakolo baki mwasi na za mukolo abaliye. Mais tout ça tokozwa éclaircissement pendant cette émission, mesdames, messieurs. Tokokoye ba qu'est-ce que se passe réellement? Ba comédien ba no kufa o ba comédien ba ko kufaka lelo ba comédien ba mo bala et c'est to pesa nzambi lokumu mais comme suso ba comédien tala ko tuzonga te totika makambo wana za malamu te moto na nzambe na pesi mbote. Mbote na yo, papa Chic Moukadi, père doublé. Sangonine. Oui, ça semble aller par la grâce de Dieu. Nous avons battu la biso, année comme aussi là, malgré la pandémie yaki, mi pépé, ben nous sommes là, donc nous avons battu la biso, après nous sommes biso. Nous avons battu Lio, battu Inga, battu Maman Lidi, battu Liba Boukassa, battu Maman Anna Kalamba, battu Papa Carlos Kalamba, battu toute la famille, battu. Et l'ongio baï bango. Baby question naïe babenganga déjà pasteur catégorique. Voilà, maintenant c'est nous avons malembe na émission lelo. Pasteur Eric, prophète Eric, tout qui m'a solo il est na internet pour na mwana ya maman Olangi. Biso bon soto yebi ke église ya maman Olangi. Les églises mo exemplaire et ba nous ko télémela ba Maria deuxième femme. Tu bien église maman Olangi, ils ont un système boye servitude o lelo et panza mabali belé et kabola famille Dieu a servitude wana. Donc ça ça ne la famille mais ça lisa ndego église. Lelo to moni mwana ya maman Olangi Axe Olangi na ma ekomelier. Yamboto banda to mona ki biso banso ndenge pasteur moko ya mboka ya munene o apesa ki prophétie pona ko pekisa libala ya ye na mobali na ye. Mais à santetaki pour aller toujours kubala na mwana mobali wana. Tout le monde ndenge mwana mobali wana azaki na mwasi na ye na Afrique du Sud. Tout le monde mwana mobali ndenge escroquer mbongo ya likango mususu à part Axe Olangi. Tout le monde ma nyonso oyo eleki wana lecture nini oyi ko sala en tant que homme de Dieu premièrement. Je crois, merci beaucoup. Je crois ba bien l'église ba bien un combat spirituel. Tout le monde est spirituel, tout le monde est en combat. Dans le combat nous avons trois types. Na combat somme to bunda to na trois objectifs et le wali bosso ko gagner ya mi balé nil ya mi ça peut ko perdre na yo comprendre que combat spirituel et banda qui ko gagner après certain temps bano ke match nil sikoyo combat spirituel ba komisi ko perdre ba demo bengana ka bango wana ko bana ko gagner bango ba ko gagner bango mais on va gagner bango parce que na kambo déjà ya soit disant bon on est ba combat spirituel ba combat ba démonioso mais il y a des démons moko o kangi Axe Olangi eza démon ya kobala mobali oyo nana divorcé té démon kangi wana mais démon na habité comme to pesa unité to kapeseka kombo démon Axe Olangi. Mais sikoyo na ndenge makambo ezo kokendele yo en tant que homme de Dieu au conseiller Axe Olangi abo malibala topé a obligé mobali akende ko senga pardon babo malibala kuna po ya zongele kotoyo côté mosusu pe ba sud africain ba za kana mabe koto ya basi babo maka pona mama bolingo babo maka ba sala blague té yo en tant que un homme de Dieu au copé ses conseils ni non conseil écoute ma makasi wana écoute ça na ngo penate conseil zaka ino o salibo o ebi na comprendre papa Chic rythme ça moi go bala sogi Onyx Chipuki un escroc voyou dans la TV la personne qui connaît même pas Dieu
il n'est pas un chrétien. Comment toi tu es un chrétien, tu peux aller à Kokikobala, mutu oyo aza chrétien te. Pe okobala bogo ça donc yemo ndezana rythme ça mazalo kola ce quatrième femme oaye. Rythme ba me opese concert à lekeli bat na télévision à répondre sur la musique. Pour mes athées. Pour me coller comme une bonne réponse, bah il me le sonne zembo. Ça dit surtout mon ima baby soit chrétien moi tout le sur les athées parce que sur mon meki hier le kola bana studio la facilité. Babiloko maintenant ils ont ma anti-valeur na quatre église. Na quatre église ya Congo. Église ya Congo za ko papa. Ceux qui ont bateau bazar mal répété ça sur congolais. Partout dans le monde, partout plus tous les catholiques mal répété. Deuxième chose, tout le monde a accès aux langues. Accès aux langues c'est une servante de l'Éternel. Accès aux langues en a côté à terre. Maman na biso coutu côté ça biso jeune. Maman na biso accès aux langues. Maman na biso accès aux langues. C'était une fille au biso n'a pratiquement na ndoko linge makasi papa ya comportement na ye na mona ki yene mta remplacer maman mais acte o ya sali eza acte mo za mabe mais ya yebakité ya za kimza mete po ke mombali wana aza marié jamais ayebi parce que ba on ba comme spirituel ba détecteur des esprits on autour na yote ba ke molimo boyebo botan utimo Kevin comment voilà comment est Kevin Kabeya, c'est Kabeye, blo moi bon. Si donc Kevin on a abani ko lingaye, ya iba kité. C'est Kevin. Aïba kité. Ye Kevin atiki moi si en Afrique du Sud, na moi moi ça font même garde-robe par là qui ça. Pe abala, ba sala mariage, ba la qui va photo msusu na belle famille na ye. Ba divorcer tel côté. Ayebi si moi sta bibo na kitiki na golu ka musala na yo joyo. Jola kitene kité. C'est que ce dans le c'est que c'est que yé na Axel Lang c'est que babana bon depuis kala c'est que Axel Lang c'est que peut ayebi que a wana zambane obi réponse Axel Lang obi réponse na répondre la biso abi pour moi le mariage ce n'est pas une compétition c'est un mérite mais mérité et là a tuté biso donc miko ka so mais aussi ma baba na ba star tweet. Pour la montre dit ma belle so que zali ba yebi ko reconnaître ko senga pardon te baliko balingi ça dit ko défendre ma belle na babuzoba c'est que moi na mbalo mangambo sali atiki mwasi atiki mwana atiki ndaku aye ko bala a Kevin Alani Mbongo a eza bolingo intérêt mais bolingo intérêt tout le monde a dépassé ba mbongo ebele pour na libala na ebiso ke yem ta dépassé ba mbongo wana na ebisio parce que pour na yeza nang oh isaïe yem ta misimbo moi que non vu que ba combat spirituel moi mingi na otula na na sifem cible ba mona te lokola ndeko na ye ndeko ne Enis lokola balaki yango yepa ngasa lokola yepa bala mesko yesko ya bali ya ninga mabepo Enis faut bala parce que Enis auto okuta na coup mtabetere coup d'état makasi ezaki Mike Kalambai et asaki ba yazu ngana ebite na bani bino ngana ba vérité te pourquoi hein Mike Kalamba boyaki Nice parce que Nice azali aza na obésité azali munene makasi non pas jusque là Moussali s'il vous plaît alors moi c'est kitoko Mike jamais akuvandi ça pour na yizo kino aboye pour na liloko wana ngana lobi obi na ngai pas jusque là nabi teke kozala obèse l'ambité gaza non elle est très belle Nice c'est une très belle femme moi c'est kitoko et puis gloire à Dieu nzamba auto pesa bango oyebi ki ngana imam na bon oyebi ki auto bota na décembre année passée abota le 1er décembre année passée na mbai na ye chibang bleu moi bongo to monaki mariage le est très bien donc ye moni passe ya bolingo suka na bolingo yango falaka bala kaka Joana babala na mais gloire à Dieu babala ni bolingo moko ya vrai parce que la personne o ya ke o bala ni stoye bien parce que tozo ngana na yé bolobia ke non Mike Kalamba elanda ki mbongo a chini mbongo c'est o pe abali ona alandi ka mbongo ona tala muluba ko saranete muluba na mbongo Joana na mbongo niveau saranete et puis abali tant tatala maman baza Kalamba ipaza muluba oh di ba Mike Kalamba baluba moko baye ko bonga na bakisasa po so todo misanzembo yawe yo kalo sambo telasko bonga na latakana atani yo cha clip na total ne maki ninga lataka alata kinini oh wana buksa na ibagate oh
Non, 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 non. Non, non, mon prophète, mon nom, le roi Yoté. Oh, mais t'as la moitié. T'as la peine, na pesi je sais mo chéri à ça la antenne à ça la émission moko à ça la émission moko cette année là ba année passée wana nangango parce que l'accès ba bloka kala kala parce que zwanze mwana yawe yo ka lo sambo na ngai au sérieux ouais Narcisse de Saron Thomas le Kofi Narcisse de Saron parce que tala Mike wana na Mike asiko mais mudino sana iska bandati te ba Mike wana ndete pardon mama ki aso nyoba ndelango esimba te bon tozonga na kama Axel Olangi Axel Olangi ayeba ki papa Axel Olangi ayebi ki la personne qui se sont dans Hollande c'est un homme marié et puis et de deux sur la prédication il y a apôtre Roland Dalo tango azo teya mukola mariage arbaki makambu ya chaussette na sapato abisoki sapato neza yote atiza sika atola chone yebake mukolo sapato ayoboto la sapato na ye non c'est un prophète mais ba on va tirer attention na te le roi mobali a toujours l'intention quand kakala na mbongo ya ba Axel Olangi et puis na yeba ke bikolo eza kinduma makasi so yeso kangolite eza yeba tetela eza ba mongo eza ba mongo yeba tetela et puis eza na ba yombe yana ba yombe bikolo eza kinduma makasi yango donc na comprendre asa alongi nyoso mais molimo impudicité alongi yango te na mona alongi yango te parce que mutu wana o wana tangu mena ba preuve intangible boy qu'est-ce que yo en tant que mwana pour ne pas ko bebisa réputation ya combat spiritualité directement na kati eloko wana non akokata libala na te yi aza na droit ya kosa eloko wana te parce que mobali wana ayewa yeba ite que mobali wana aza mari et puis yi makambo eleki na Afrique du Sud mobali ailleurs azo reconnaître na mwana wana te Afrique du Sud pour dire que ba test ADN il a que mwana na mwana été wana kosi moi silika mona pas à soutirer mbongo na ona Kinshasa ayokobala mwana ya mama mais toyebi biso banso ndenge Axel Olangi alinga mobali na ye. Et puis, la femme a ça le problème. Mobile Inde a une idée ya ko baby sa vie à moi aussi. Et non la femme. Parce que apparemment c'est comme si on condamnait plus moi aussi, mais il y a un problème. Mais si on mobile est escroqué dans moi si akuna basi mi bala pour Afrique du Sud, aye sous on nga soutirer. Et net escroc, soit nga a escroqué mutu fois à l'on non après aya ozo ebele. Mais est-ce que vous connaissez Axel Olangi un problème? Quand on connaît Axel Olangi par rapport à tant où il y a mon prévu mais maintenant en tant qu'une chrétienne, elle pouvait pas y avoir que non, les compétitions mais na méritant par rapport à quoi? Kevin aza loko là. Kevin, un gib no talanga pena bien. Oza vrai gigolo. Tout ça la TV papa. Te na lo ba pena talanga bien. Deuxième chose, Oza agent satana. Troisième chose, tu n'es pas un chrétien. Donc yo pena oza délit la mea mobali. Délit la mea mobali. Donc oye po sarana biso ba chrétien. Mais nana biso ke nzamba likolo azali ayebi. Mambo sala. Troisième chose, na si oyebi les corbeaux et les renards. Mettre corbeau si un arbre péché. Tenir son bec un fromage. Oyebi ligne wana. Na mona ke yo oza renard. Donc le kaba chrétien, le kaba corbeau un fromage ozozo bango. Mais place au côté au glissé au sambo. Mo ba démon tata mona ba bingana ka wana. Ba démona ba kolanda yo. Apa ba démona yeba ke ba mort. Esprit de mort ezaka mabe yeba kilika mbosa la mona mama olangi na tata olangi. Yeba na combat spirituel. Tala place ko okuya. Combat spirituel. Tata olangi, mama olangi baza invité. Mwana na azali aza orphelin lobi ke nzamba défendre banani ba orphelin. So tala place ko okuya. Frère. À suivre. Mais est-ce que yo ngo banini bino be finalement muto bala alo kaka bino wa moto na nzambe mama kalunga utuko bala lobi yao oh mama kalunga abali mwana muke finalement bolinga kanini biso ba congolais to linga kanini mama kalunga na mobali babanda kala papa bana ye bas ensemble mais pourquoi ba rumeur ko circuler na ba internet et puis je comprends pas muto na nzambe qu'est-ce qui se passe
Maman Jolie, je crois, je l'aime beaucoup. C'est une mère, bon, c'est pas une mère, hein. C'est comme maman, bon, pour c'est une mère. C'est pour le respect. Il y a quoi ça, maman, on a besoin de tatani. On a besoin de tatani. Après c'est le respect. Nous devons maman Kalunga parce que vous avez presque à âge moko. Presque à âge moko. Je crois la personne au bateau ça ane libala. En tout cas Zaleki. Mais bon lui Azaleki, Azala mukolo, où est le problème? Bon mes ali qui a fingi sinde o ezali ba maman. Et quoi moi na mukia moni bolumbu ya mukolo, c'est une grande malédiction. Donc ma Kalunga ndimi na bolumbu na ki mukolo nyoso ka petit garçon ana amona bolumbu ya moni ya izela ya moni ba artiste belé ba comédien ba jeune ba banga là je te permets pas au babongo aza mobali ya mutu s'il vous plaît. Dans la TV. S'il vous plaît. Dans la TV, pardon. Oh, rectifier nan mom. Na rectifier pas pour nini. Bengi mobali mwamuki. Oh. Ne bengi mobali mwamuki na sa na rectifier. Bongo tangu nani kutu DiCaprio abali mamu kolo. Soudia te babala na poto. Oh, ngana comprendre Kyodo Kyodo na nani. Naza comédien. Oui, je n'ai discouvert pas comédien parce que je suis comme un comédien. Oui, et bon na mabende. Kyodo na ya nani oyo. Soki nani oyo na madebo. Moi que binonde ba yoko tu te parce que toi tu es un mari, tu es un homme sérieux na kinanda kuna na mona buso ba te. Oyo na longolio. Na longo na suma. Esili onga na longo ba bodo na longo ba président nyonso na longo ba baladi esode tout le monde ba tigali oh mususu na oluka ba problème oyo azo mona ba to viola ka botaka wa yoku na kanila ke tilelo oyo aluka ba problème comme les petits là c'est qui encore les noms o aza wana aza vimba quoi et puis artiste comme à cause de taille on a artiste comme à cause de taille on a o ça beau point t'es na tout oh t'es papa tout sur tout cela. Pourquoi bisolo ba chrétien? Tout le monde est sur la terre noté. Tellement babouzo beleki trop. Il y a tout le monde sur Nigeria. Tout le monde sur ma famille, tout le monde sur ma série. Là où oui. T'es bouzo ba côté ni. Bouzo ba moni maman Kalunga à Bali. Moni quelque part ça et ça ira bien, tout le monde muta Bali. Bon merci. Est-ce que maman Kalunga à Bali à vierge? Toi ça na bana mikolo. Et puis bana wana tata ba onani. Poni tata na balaka été. Les gars bien je vous tuer papa. T'es na tout nyo puis que non makalunga Bali. Yana lobi makalunga akemo seka kuna. Non. Ouais? En tout cas, il y a un prophète dans l'émission, mais il y a aussi ça. Papa, tu es là tout net. Bon, voilà, il y a un erreur bino ba commander bo sala. Parani na ko accepter. Lelo que moi na ko sala akosala ni akosa théâtre. Mais ne peut pas prophète pour ça, moi je ne discouvre pas, il y a des vrais, il y a des faux. Talangana ba prophète était au balobaka, je suis en train de voir l'écran prophétique. Moi je ne peux pas le faire ça. Na ko sa ngote. Na ko sa ba prophète que non, ça ko la pona mutu asimi moi na moi si, aussi mba ba saint. Na bina français pour na ko bongsa. Donc tu vois, aussi mba c'est na ko sa buso ba te, na ba prophète il y a makionate. Na ko sa na pesa comme mutu na ko sa na ni ba céder. Na prophète moi je prêche la bonne parole, c'est Jésus. Je bénis encore l'homme de Dieu. Casse Paul Bakena, mutaleki ba misenyo so yemba na onction kwa yozate. Na papa Benjamin na suki wana. On a créé polémique qui to o mama so. Suki wana. Michel Bakena yana eka. Raté. Mike Kalambai. Divorcé. Nani msusu? Moïse Mbiye. Babwa qui s'appelle Eliane. Eliane oyo ça de Sony lelo yo ayo sibiso Sony ya ko saranate yo Eliane ge aboki si Moïse Mbiye non Moïse Mbiye na pesi mbote sikazali. Moi aussi je l'aime beaucoup. Naninga ba album nae c'est naza premier fan ya musique nae et puis na ba prédication nae. C'est un bon prédicateur. Mais na comprendre que Eliane bazali lokola ba Jezabel ba pour détruire Moussala mais gloire à Dieu parce que asali album pour ya répondre na banzembo tanga senti ka ko mamo pa miss maman album masika. Nzemboni. Fidèle awanase na moi bolingwa solo pasi wana réponse
Tout ça, on a sujet la biso, il y a Axe Olangi, ils ont juste parenthèse. Autre fongola qui tokangi ango. Mais les lois maïnio ce koleka et pas il y a moi na wana Axe Olangi. Excusez na bengue moi na mais ça fait très mal comment on est les lois n'engue maman a battu l'église atiki na simanaye ba de millions de personnes oyo ba ndimela kanzambe na ye. Mama lolengo ikomeli mwana na yebite yo conseil ko pesa Axe Olangi na micho. Conseil à clé Bible obi na Amos 3:3 batanga beba Bible obi des personnes côté mondia monter ce qui ba yokanité. Je crois la personne a bon mari identité na ye mais maintenant identité na sanini ebimi. Ils en ont ma BT peut pas se péter, je crois pour na ko boya réputation na ebeba de l'avant, c'est le moment na dès le début o ya ko kata relation na pour qu'à continuer na ebité moi maman Olangi à mon ba frère na quatre église avec beaucoup des églises maman zalaki maman moi kangola ka batu bona boy yemo ko ça la té à mon été il fallait que vous soyez un frère puis moi je ne crois pas que cette frère là c'est un chrétien, je ne crois pas et puis bon bilobi la beauté ya mutu et dépendant mutu lingé et puis après qui tokote Kevin Azaki tokote et moi c'est à trouver Azaki tokote bon ce qui mutu a changé pe Azaki tokota mukete Azaki tokote ya te dans ma limisanga taille mabe forme mabe nyonso mabe nyon mabe et puis na mulimo azana ngoya kintoki ya famille na bango nyonso sangani donc ça non ma papa ayeko toucher la sacerdoce na biso ça Olangi donc papa c'est notre fille, c'est une grande prédicatrice à niveau sanganate ya sanganate et puis elle chante très bien cette fille là. Quand tu dis non le quoi déjà qu'on taquiner n'a pas point faible n'a point fort n'a pas point fort et belle cette dame là mais cette Kevin là il voulait quoi qu'on détruire ou les dons que l'Éternel nous a donné quand l'église à Congo na comme Axe Olangi mais là comme on a ça Kevin on a bangun na Kevin non bangun na Kevin ce qui a causé pour nous ça va vantir na vie ya Axe Olangi aza orpheline Axe Olangi asa mais en combat spirituel il faut que c'est le spirituel qui domine les physiques il faut bango déjà Axe Olangi c'est une prédicatrice bilobi que l'Éternel a défendu la cause ya basal naï yo ka place ko kuya ta place ko kuya ta l'erreur ya ko kuya. Troisième chose nzamba lobina ko beta munoso ko sima mosal nanga Psaume 55 verset 15 attends ta place ko kuya pas Axe Olangi. Donc c'est le moment pour nengaza wana loko ba wana o aden elukuta aza mwasi na ye oati na Fredicide moi na ze lunga ye garde Europe ils a de la mana ye moi c'est dans le bien très bien comme il y a mon que bon hier akeno lukani na Fredicide c'est un aventurier ça dit on a comprendre tellement voyager minga ke ba Brazzaville ba Gabon ba Fredicide sur en Afrique à moi au moment où langue international desko abibisa ye nganzamina ba escroc ba na mboko yo numéro téléphone mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui mais au katina va bondeni et là on a ba artiste yon so comédien o yebike yem tabali mobali papa ozoni suswana artiste yon comédien yebike abali mobali o pa bike non basim babali c'est le moment où bokatana po on est bolingo intérêt de deux muta sexy na ba mariage nyonso tuna nani DiCaprio verso DiCaprio alwati wana verse le gars va bakundela yango bato oya mariage DiCaprio alati pardon il faut créer un problème na ba comédien oh mais moi ça ko s'engager nanga non mais quand tu dis ça nga pena comédien quand même oh papa quand yo c'est l'émission au plan comédien na ye na Biso TV na chez Biso TV il y a une grande différence cela que na Biso TV là na bi que on est artistes comédiens na lema mais na chez Biso TV ba mi bi pisu bango wana dans le monde chez Biso pour chez Biso TV et Biso to manango lelo to manango kala ateka Biso TV qui muipi ça qui mouille mboko pona qui muipi na mona prophète aboité mais papa initiateur eza yo to ba na autre chose vrai to ba chose vrai yenda yibi kombo ko yiba muibi c'est un voleur voler n'est pas bon azok sa kombo aluka TV aluka mamsu ocha lemba TV poza na lemba
Et bon, au créer les problème. Donc même na souka numéro de téléphone. Numéro de téléphone est plus 243 0900 47 45 03 plus 243 0900 47 45 03 benganga pour la conseil, benganga pour la prière, benganga pour la mamoussous mais so benga pour finganga. Je suis un prophète, on a beau te paiement, on a beau te la paiement na yo, na ko tcha na coronavirus bakangi na quarantaine de bakangi Macron. Merci. Non. Il y a les forêt. Merci bon, mais merci mbote te. Na pesi mbote na boss tanga ngami na kombo ya Anna Kalamba, moi c'est pas Carlos Kalamba. On a couple mot exemplaire. Na pesi mbote pas maman Lidi, leader aba leader. Maman ya Chamboui, maman mapasa, maman Lidi Yangai, en tout cas, na makasi moi si abatu papa Chirimukadi. Na pesi mbote pas voya kabamba. Yene mikolo masolo partout na ba réseaux sociaux. Oyebi oyambaye. Oyebi voyant. Mutu moi za succès mikolo na ba réseaux sociaux, ba boche ba réseaux sociaux. Bien aimé le Seigneur. Olina ba no likambo. Aza na succès mikolo. Na mona ochona contact oyambaye. Voya kabamba na pesi mbote, na pesi mbote pas Sandra Jangi. Na pesi mbote pas ya bana nyoso poto ba linga ngai. Mobile prophète est un naturel, il y a sans choco pour au monde en obéta ba cancer te. Que bana mi bala pembe. Au monde aboya chara ne choco. Au boyo comme le rôle l'autre est là. Na comment le rôle D. D nene. T. Mais il y a ngana comprendre te. Na ne den les. T nga cité comme den les. T'es pas. Bandele ce sont pas des prophètes, bandele ce sont des frères, ba frères courageux na maman Nzambe. Yango zo mona ki muyibi temele kake makasi a escroquer pasteur évêque Tawa. Évêque Ta escroquer kaka misima mwaji kaka et créer un problème. Lelo ina système au écran prophétique qui a mona ko la Kabila zo na pouvoir. Donc ya mona ka écran prophétique mais le ko la fatia za muté malamu na consultation ayamba ki pe bango. Na pesa ko une fois mbote pas mon président, mon préso Fachi Béton au boy joie grenade tchana munoko ko kwena na États-Unis au Panzana omoni onga lamuka onga Fachi za présent na ngate abika eloko moko batnyo so batosi yango webini couvre-feu 21h ti 5h onga fayulu onga mozito kuna Fachi Béton yayo yango. Voilà, mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tout le monde qui était bien scotché. Ceux qui t'ont eu maman et salut bien tard. Émission. Merci beaucoup Naba Boukassa. Merci beaucoup Naba Toutou Balingara sur télévision. Mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup à la sponsor Nabiso, Maman Daniela et Komo, le Maman Liliane, Maman Walinga Batumingi. Tout le monde prochainement. Bye.